Mbote bandeko na ngai ya Facebook nazana esema kozala na ntongo lelo tokolobela lelo likambo etali Luc chapitre 18 verset 15 à 17. Lelo eza lobela likambo ya bana mike. Yesu masi alobaki batika bana baya bisika ya azali parce que bokonzi likolo eza mpona bao baza lokola bana. Alors elingi koloba nini? Bana mike soki otali malamu soki moto aza na mwana na ye ata soki agangeli to abeti ye okomona 2 minutes eza ebele mwana na kozonga kana makolo ya papa na ye to pe ya mama na ye. Et c'est comme ça na bana mike. Mais mkolo soki osali mabe mbala moko omona bosani mbala moko omona esi akangi kanda naza koswana ndeko na ngai lobi esali naye kocomprendre ke ya solo mpenza esengeli tolimbisaka parce que biso mikolo ata tobiki tozolimbisa ata makomi ya biso ke tolimbisa na mokolo c'est en 7 fois 7 na mokolo tosalaka yango te mingi tolobaka kolimbisa eza kobosana te okomona tokangi mitema tokangi bakanda me ndeko na ngai ntango yesu akozonga yo oza na kanda na motema na yo si eza lisumu okokende te okotikala tosala makasi mpo tobondela mpe tolobaka yo nzambe limbisa mabe na biso loka tolimbisaka baninga. Est-ce que tolimbisaka baninga sikoyo soki oza na motema na olimbisi moninga te ozosengaka balimbisa? Est-ce que vraiment nzambe akolimbisa yo? Kanisa vraiment libondelo na malamu ndeko na ngai. En tout cas po sesili tokutana lobi mpona bao baza na temps 30 minutes na biso samedi tosalaka tosolola susu koleka na makambo etali patience na biso na kozela bilaka oyo ya nzambe. Alors totikala malamu totikala kokanisa vraiment soki aso tolimbisaka bandeko na biso soki tolimbisaka te tolimbisa bango mpe nzambe ayeba na kopambola biso tomonani boye lobi mpona bayeba kozala mpona bayeba kozala te tokomonana kaka lundi.